papa bimo papa gelana simanga na mitu ya mabel na monate mukolo tokotambusa micro balade na begliso pede azoyebisanga ke pasteur abimaka na ye na cher na dadi bakomi badamishange ya bana bato dadi kombo wana nde azopesa bino teti na mundela asala kombo dadi akufa na ye koloba nini bacamarade intime jambo yoka pasteur achango bapublie mutakala limete na yabaka te soki satan alekaka na limete atika sous-vêtement na limete yoka pasteur ya lemba bakangi ye mutakala ezalaka kaka ya limete première rite na 17e soki 19e miyo sikoyo ponda ya ri nini oyo nga na lobeli kubanda ngai ti église papa mutombo yaza na katikati tomoni compassion na katikati eza mabe bibaloba lianaka te bino bokomi koliana mwasi wana dega azogangela na mbetu wana mwasi wana dega azogangela na mbetu nayebi te na dinosoro sokala ndenge kobima na mutu Sona olo tondi te komeka te na DKM Flash TV. Abonnez-vous massivement à DKM Flash TV pour avoir des informations bien. Oignon se fait ça conseil beaucoup dans a DKM Flash TV. Vous abonnez belé bo baliba mon orgazi bo moné côté musute au ba théâtre au ba gag au ni biloko oignon se beaucoup dans a DKM Flash TV. DKM Flash TV, DKM Flash TV ma solo. DKM Flash TV, s'abonnez-vous massivement. Bandeko, Boya Botala, Bachene Leng, Bachene Kitoko, Yo Mutovain na Afrique, Amérique, Europe, Océanie, Bandeko Nangai, Soki, To Fongoli, YouTube na biso, Yo Beta Kaka, DKM Flash TV. Cliquez au commande ma solo. Ba oyo linga kaba musicien au commande ba on a 4. Ba oyo linga kaba théâtre au commande ba on a 4. DKM TV ma solo. DKM Flash TV avec Barbie Mongondi la capricieuse de la presse canadienne Sarabino vous continuez à s'abonner, vous partager, vous liker vraiment ba émission na biso, ba commentaire na bino depuis Sarabiso courage. Yakoya lisusu liboso na bino. Merci à notre boss David Ekanyama. Merci beaucoup à notre caméraman. Dieu merci Maemba. Merci à tout le monde. Papa Emery Mongondi ma patience Maunda. Merci beaucoup à Nanomo Jinga na Liège, Nanomo Jinga na Liège. Merci à Patrick Emolunda depuis Istanbul, depuis Turquie et Kozala Pe Eza déjà. Vraiment merci beaucoup. Déjà Bomoni invité dans la plateau Lelo. Évêque, petit évêque, par rapport à l'actualité, na internet. Notre caméraman dit merci Maemba. Petit évêque. Hein? Petit évêque, na plateau na par rapport à l'actualité, na internet. Bonjour. Ah. Oh maman, bien. Bonjour évêque. Bonjour maman Nabiso Barbie. Oui, santé za malamu chipinga baloji azobatela yango nazana kimia sokotali ozomuna ke nazana endurance. Endurance mais moi elongi moko ya mane. Elongi ya maweza ya makamu nazomuna na mboko oyo. Mboko oyo toyebite makamu ikomi koleka. Naibite po tokende kubatama na zamba tokende kubatama na seya mai tokende wapi naibite okomi bolali bolamuki betize kubima soki balobili kamba boyete bakobakiselo kumoko naibite azamba sunga biso. Vraiment tous un évêque pour comprendre petit évêque. Aïe, ça l'a bien na plateau parce que n'a vu que kindarané bandenge moko boye évêque kola la kola mukamakamu surtout quand on a bino ba évêque ango quand on a bino ba sala nzamba ango na éviter que surtout ba pasteur ango ba prophète ango longola muengai oyebita ngo zotango ba bêtise wan longola ka muengai ponga na zandenge moko na bango te longola kombo évêque ba madodo faible. OK
bamadodo faible bible ezoyebisa biso mosala ya nzambe aza nini balobaka nini bafrançais na bino wana ngai ekotaka te mais aza irréprochable wana mais soki otali bango lelo baza bato oyo tosali baremaka te tolembi bamadodo faible batika batisusu mabiala polele oyoki omoni nde nazoloba boye babebisi na motema ya bato ya PDG Maluma avoka arme fantale matembela nsima ndako monoko pete poche zoba moto aliaka dollar elala te fulu nango ngai oyoki babebisi motema na ye yoyebi combien de bato bopengwisi na minute oyo combien de bato topengwisi na minute ngai te ngai napengwisaka te yoki natambolaki na livre awa nalobiki mitakala ezobima nebandeli ya ne kaka boye naya na livre na ngai ya mitakala ya bato oyo bapasaki na mitakala na bato bakoya arrive bato balobaki oyo alekisaka alobaka mingi nalobaki tokokoma juin te tokomona mitakala tomonaki ya mopenyi tomonaki te nalobi tomonaki ya mopenye te toleki wa paster soki Cédric tomoni ya ye azonimilatela bilamba soki mpe montage tomonaki kaka bamadame Schengen mpe baye bamadame Schengen babimaka na bambwa baliaka banye ya bato bazobima na bambwa kombo na bango ekomi bamadame Schengen namoni Normi Matondo soki na Princilia soki nani oyoki bazokende bazwi minoko bafongoli boye na kisusu mabiala ya mundele azosumba c'est belle voilà vous comprendre wada eza évêque eza pasi na kongo na biso kolaka kolamuka kaka nde toyebisaka bino internet oyo mosusu tolali tolamuki boye bakangi yango pona ba makambo boye komona basi bazobima na bambwa komona non sasa internet pona ni internet to badi komona nde makambo batama ya nkukwa bimi na mpwasi nga nazolinga nde boto yeba na ba faux pasteur na ba vrai pasteur banani na ba église mosusu ba communauté mosusu toyebaki ke bango nde bazalaka base mais tomona pasteur ya communauté wana bazobima na ye na nsima mpa moninga na ye na kisusu mabiala évêque oyo mokunu olobelaki yango te évêque ezalaki si montage te mpo babilembo bandeyebi kotokuna olingi soki olingi tobima na biso na émission na yo tobima na émission tebike kuna olinga basimba te me tozongisi yo kaka na basexe tap yango alobi boye soki olobi likambo ya sexe tap oyo etamboli makasi etamboli ebandaki epa na bango le général ya basexe tap aza musicien moto bandi basexe tap oyo ya réuni makasi azalaki musicien ya kutu tomona ye moko azofilme général ya basexe tap ya mitakala après tolongwe tobandi komona ya bana basi osomona mpe basi yango nakotanga kombo mpona nini 4e ri bakomi kokima mbango nabwaki deja mbasu na 4e ri oke kofunda boye okutani na mbasu misato ya monoko ya makolo na ya libumu oyoki dona baverité te mpo botyeli biso 4e ri bokomi kaka mbango 4e ri bake kofunda okokande boye tolobeli yo verité aswaka mesungaka mpe basi yango batikalaki mitakala na ano tela mipende lokola milangi ya tonto sikole ya kale ya minene wana mutu mpe akokangisanga kuna aza te na likambo na mutu te nalobaka kaka polele kombo nanga peut-être boyebaka yango te pete aveka muku na chipenga baloshikama na mpata musasa wa mesukama muku boja kumwela chikunku zaba mutu zaba vale mutu asele ekonda bangaka liwa te boniko tobanga bango bakomi banzambe maboko oyo bazokende bake basimbi basi maboko nde bazotya bato baloba te mwana na yo okendaki nde na eglize ya bapaster ya mitakala okendaki na mwana ayebaki mibali te akoti na eglize oyo bapose ya maboko mwana akomi lokola mbwa aluka mobali oyo mabe azonga mpa oyo mabe
likolo impudicité ya pasteur achaki ye maboko zambiaje yesu yaga mukili ya poli mukili ya bibi yesu zambi wa profeta maki wana babime bakanga mitakala ya mp mabe bashambre mabe bamona kama sitina basuvetima yesu amona kaka mitakala ya batu to nini tosoluka baprofete bakomonela biso makambo este bazate oyo bakoloba biso ke botala na mopanzi etele barwande to barebele bazaa tozomona bango te na ya komona bachambre hotel na banimero ya telefone na kobimaka na basi mosusu na simu nsima wana samba boyi kobima na mwasi na nzela ya nsima eza péché eza péché osombi mpe vaseline eza péché yamali mavoka nazonga nanga na village kisha siku mibusoto yamali futelanga biye nazonga village na ntele ya mama nanga na tata na ngai José de Londres que ne kopema na proto biso kisha setikala busoto pia ba profeta ngo bakaka bana ya babola banduki chamoko yokakele pa faci betolo bake o mukonzi mwana na yo aza na sorcellerie jamais mwana ya mama ya ndunda mwana ya mama ya matembele nde banduki kanga pe mwana Moïse Katumbi ndoki to mwana ya Shina Rambo ex-president na biso kendo kanga wa president Kabila mwana na yo aza na kindoki mafele kopela yo na fimbu okoluka place kovande. Vraiment avec tout en actualité et le lotomoni awa ba pasteur na biso awa ezo kita ezo mata pasteur Moïse Mbiye na Mike Kalambai to kotisi sous pasteur Marcelo to ebité na kati wana bato wana misato wana baza bato mo oyo bazalaka na ebité pona yo koloba nini ba pasteur ba camarade intime jambo yo ka pasteur a chango ba publier mutakala ba pasteur awa limete na yabaka te soki satan alekaka na limete atika sous-vêtement na limete yo akacha pasteur ya lemba bakangi ye mutakala ezalaka kaka ya limete bimisi bakonzi limete bimisi bakonzi limete bapasteur basongisongi limete bapasteur ya mabe kaka na limete bandimi église na kingasanya suka bakosala te limité na 40e et bandi banda première rite na 17e soki 19e mais million soki ponda rinini oyo nga na lobeli bapasteur asongi soki na limité bapasteur oyo balobaka ke bazalaka na milimo mabe na limité ya kopole kobanda lelo bandimi tokende na église akingasanya suka na ya bibu mpo na limité tozoyeba véritable te. Mais si quand on lobby déjà, le pasteur a limité, tu as évité, tu as dit la première rue, c'est Moïse Mbiye. 8e rue, tu as la pasteur Mutombo, tu as ça? Bandit na funa. Tu as l'église, tu as ça. Tu as bana otang. Mutu lokola pasteur bozo benga mukish. Chacun Brazzaville bakangi na Brazzaville a escroqué. Alors moi Brazzaville mukish ya escroqué maman moko $7,000. Mais nazoyeba te ngana koki kokende na mboka ya bamugisha nakende koescroke ngana za kongole na escrokaka bakongole te mais mugisha bangi te aescroke mama moko mbongo ya moto toloba te quel pays non yo limete ovandeli kaka na limete bandi kobanda funa kokita ti 19e epola ya malamu baza moke wana pasteur Marcelo wana la limité bango nyonso jambo yo ki bakebibwa bakende maluku biso ndakuna na changu toza banene bandoki oyo bakosala église kuna te bino nyonso bawanalaka bagombe balimité mpe bapasteur bagombe limité bamisusu batya balini na mitu mabe oyoki bamisusu babenga bango basaper mabe nayebisa yo tala ministère eza costume te. Ok? Et c'est moi, et pas si elle dit na bala na tombo, et c'est moi ya ba pasteur na mukile. Et dit na bala mutako chalo ata couleur na tombo azate.
kusole ya pamba ya dina bala bosala te edina bala ayeli binombundo Yesu azali awo Yesu azali awo butikala pe na Yesu azali awo bosikutu bosi bobakisa boyana ngona ba instrument soko keko luka wenge musiko kukutango na ba église oluki bese beshe kukuta na église ozoyeka mutazo bete bona oyebi babloko oyetoreki Zando na kubelele zando Chibezo ezo bete na église. Le goût de ça. Paka pandara papa chérie. Okukuta na église. Ozo pasteur azokota mupepe. Bazo refule bilamba pasteur azomona lokola azobeta double fike na aller retour. Tala kiti wana vani zamba mutabongela ngo. Boni boye bosupe bakita minene bocheli boso ya bashe na seboye bosaba madodo faible misusu bazala na basima na bango bakotela ka toilette zosala lokola pe mi jouer okomona sokita zodenda boye nzoka nde pede ya paste babimaka na ye na sima toloba te mbulu oyo 2022 na koloba tina suka boso benga nga pe o petit wana lobaka mingi to benga yo to kangise monoko na $5,000 na kufa mobulu na lia matembele na kufa mobulu mena ke nololo mikolo na changer kombo likolo na bino changer kombo combien na longoli évêque petit évêque mokona na komi mana moko petit évêque bidela lifelo évêque ya bachele ya bandumba na komi évêque bachele po bachele basa négliger pasteur azokolela mondime uti na aseka ya weleliye tande bazawa na ba communauté bakoki kozala pe communauté moko me balobanaka te mais na miso na biso bazolakisa biso kimwana na mpate mais quand on expliquer biso na likambo pasteur Marcelo na pasteur nani pasteur Marcelo asalini ngama apesaki mutumbongo pour triquer Moïse alimete basala na mabeba mibomana biso kozala pona ba conseiller ngai boni de la foi na koyebi so de la foi za malamu musala ezoleka kitoko na changu poni bango bazotonga ba arche de Noé ya minene na makambo ya mabe nani oyebi te ke Denis Leso azopengwisa bato mikolo oyo nani oyebi te nalandi video moko eza na telefone awo yango azola balobi ke ngai na penyele tovandaki wana tozoleka mopepele touti na ndako ekobo touti kosala ekobo zela mama ngai nazalaka na preuve nayoki pasi na lele oyo tozalaki na ndako ekobo touti kosala ekobo tozoleka mopepe nalobi kakakakaka oyebi nayoki kanyenganyenga be kanyenganyenga bama nayoki kanyenganyenga ya mabe oyoki bato bazolinga mboke bonga te eza bapaster bozobanga bango baya kosambela mpo na nation moto ake na lidobi na butu lidobi na butu na ntongo aye kosala priere ya nation ozolibere nini na nation ntango oye kosala nini na juge bana nini boshishaka biso nde bapaye bango nde bakristo yo lata mabeleka na église oyokasi se ça c'est azosala sambla ser na pembe na bengi yo bolekiselanga sero wana na nsima bobi na popo na babiro wana kuma na bambeto biro ya mutu na mbeto na ventilateur na split elobeli na yo ezolakisa oza na conseil moto opesa bango babomana nakopesa conseil bana batata mikolo mapesa masasa amba nyonso koma pembe nakena kopesa bango conseil kaka ndenge naliaka matembele pa mama Rose nakena kopesa bango conseil si apatata tomoni babiloko ebimi oyo esali ke pasteur Mike Kalamba ya piqué crise ake ko se retrouver na hôpital mpona yo koloba aza mobali fala piqué crise te ntango oyebi ke osalaka biloko wana soki osalaka okopikele crise nini ifalo ozala logique oyo asime maproblème na yo wana eza montage te jusque là tomoni no elongi te tomonaka bavideo ya kongo nyonso ezalaka montage isi mai eninganaka pamba te bato mosusu balobi ke ekope ya Madiabu ezalaki kopi ya Moïse Mbiye aglise yango epa Mike Kalamba ya nyata frein ata bengi Mike Kalamba ya ndima aso mama nde tovandi na yo boyi soki tozalaka bakamarade
nga na boy peut-être na za mwasi lokolo yo na boy mobali yo muninga na ngola ndi mobali wana bolingani se koza munguna Moïse mbi wana tangi Moïse mbi alobaka te afinga mipanda bone bele oyoki soko moni Moïse akomi koloba seke bouteille na ye tondi akomi ko sanza bukomi ko yoka bas bango na ko yoka somo ndenge nini bango na chien walo bina katikata ye na pasteur Mutombo église wana eza na katikata ya pasteur Marcel soki natali boye na kati wana église oyebana eza kaka pasteur Marcel yo mutu tangi bawo nga natangaka tangi te oyebi keza pasteur Marcel nde toolobela c'est vrai soki eza ye mabe kisongisongi ya makasi bongo sikoyo benge songisongi nalobi soki eza ye mpo yalobi ke baza basongisongi tosala nano analyse ntango olobi ke kobanda ngai ti église ya papa Mutombo ye aza na katikati tomoni compassion na katikati eza mabe binobi baloba lianaka te bino bokomi koliana balu balianaka te mais toyebi ke muluba un vrai muluba jamais akobima na mwasi ya libala mwasi oyo Mai Kalamba abimi na ye bon toyebi te bazoloba voilà merci est-ce que mwasi oyo ya video banzi mokolo wana likolo eza ye oyace lokola soso ya wiliki wana est-ce que mwasi yango elongi balaki kasi na tunis ezolela Mike eza Mike lelo nilakisi ke Mai Kalamba nzamba oya obelaka Mike toyebi te Mike nini po Mai Kalamba aza muluba ayebi baprincipe bien baluba vraiment yesu na mijumu na bango ekobima polele tokokanga bango ye baluba baliani olobi baluba jamais muluba un vrai muluba muluba abebisa bikila nyonso muluba kutu na mupono azotelema akomi kosalaki ndumbu muluba atelemi na cheche naleka na cheche mokolo nazosala recensement ya bandumba na ngai nasala recensement ya bandumba nayeba bakomi combien na monde naleka wana nayoka kaka shambui ange lwako okumatapunda to okumatapunda natali bona lobi baluba chibenja kenda wapi na chifamba oyo bokomi ke okumatapunda te kaka ozobenga ange lwako maseba ange lwako okumatapunda te otali mwasi tala mupende tele mupende ezongala boyo tele oyo mwanshi bakitisi na se encore baluba na bibelu na bino ya minene wana boke koloka bana batu na bacheche toyebaka muluba kala ndumba te toyebaka muluba ndumba te baluba bokomi ndumba mwasi wana dega azogangela na mbetu wana mwasi wana dega azogangela na mbetu na yebi te na dinosoro sokala neke kobema na mutu voilà conseil nyoko pesa ba pasteur bandeko na biso ko pesa na bandeko na biso oyo bazobomana eza su ya kukute ko bayeli biso yango na cher côté yango comme le quoi mateya et puis na eloko komeli pasteur na biso Mai Kalamba dans l'ensemble ko lo banini conseil pour na bandeko naza évêque général te évêque général ya ba pasteur ezalaka nani Dodo Kamba apesa bango conseil ngana pesa conseil naza nani na réunion de sage ya ba pasteur mona face na ngai kota kuna oni boye ko mama kopesa ngami kuma boye te papa gelana kufite papa gelana zamubim banda papa gelana azawana na hashi na ye namona mutakala ya papa gelana te na TV namona ke papa gelana mwasi moka bimo papa gelana simanga na mitu ya mabele namona te mukolo tokotambusa mikro balade na bagliso pede azoyebisanga ke pasteur abimaka na ye na cher na yoka somo donc pona yo za conseil opesa bango na pesa pasteur oyo amibengaka dadi badadi bakomi badamishangi ya bana bato dadi kombo wana nde ezopesa bino teti na mundelo asala kombo dadi akufa na ye okende atamabenga soko benginga dadi mama na kuswa yo mino ata na litoyi oyoki kumekate oyoki kumekate dadi otenga miselanga muno ku dadi benganga na komuna ngai oyoki biso babengaka basali ya nzambe nyonso babengaka bango banani baumbwa nani
babenga ba baumbo ya nani Baumbo nza. Bana bandimi babenga ba bana ya nani ndenga nini muumba komiko konza bana ya Nzambe muumbu biso tata na biso za nani maître na ye oya futa ka ye za tata na biso ndenga nini ba pasteur ba komiko dominer sur bana ya Nzambe nyoso wana za manque ya nini ya Bible babengi yo mundimi okoleka na hotel longola bilamba Eza faute na biso. kasi po bakombo babenga kabino mundimi Donc mundimi ndimaka nyonso mundimaka nyonso longolaka leso kende na hoteli wana okutana na ngai zelanga na biro simba mesa bino nyonso ale 11 pakola ngai Vraiment, merci beaucoup. Ma dédicace, non, on a bandé quoi, aux occasions, on a une émission. Au capitaine Malouba va. Non, Maloubeza. Grenade na linga kina be misembe to suk. Grenade one. Ngana yebi ba mitakala nyoso ya batu pe soki ba publier mutakala ngana komiko mona yona nazana buku ya mitakala na koyana. Nazana buku ya mitakala. Na ba comédien oyo baza ba bima defa mitakala ba ko bima mibal. Lokola Herman Kasong mutakala ne mona na def. Banga be otanga ba komba. Ebongo Herman ne za kubunga. Soko lingina bimisa na telefone na beti to kaka ebimi. Kiodo. Kaka ebimi. Eliane to kaka ebimi. Oyoki? Mai kalamba. Yelongi nde monani te. Mais Eliane babi Eliane ezaki ku monter. Na moni na ngelongi na yete. Eliane yo mona penye nde na monaki. Merci beaucoup, ma pote. Conseil na kopesa kaka mutu moko. Conseil na lingi na pesa mutu moko. Ni laisse. Papa. Pétage wana c'est un esprit libéré na Congo. Donc tu n'as seulement pas comment péter. Oui. Mutu libéré esprit à pétage na mboko eza pasteur de Niles. Pétage. Un pasteur ba pétage. Tina barre do kabo yokuti mutu mwasa zo bina na luketo. Pétage. Pétage azuni sa chimono boy. Likolo ya nani? Tangu bazo badije bazo boka bazo c'est pétage. Bazo kanisa nani asala kikiriwana. Niles. Azanan. Amusanja. Comment na yenan? Pa? Pasteur. Papa. Bandi mebele bakimi église. Bakena kintu wadi likolo na bino. L'église musuzu zo marché te. Oyebi pourquoi l'église musuzu zo marché te? Oyebi? Na ndenge mambo ko mo kendela, mai kalambai ba bimisi ba vidéo na e, mais to moni non sex tap te, mais néanmoins to moni ba vidéo et puis reçu okilé. Ba penyel pe kuna ba vidéo na e bima, est-ce que ndenge bango mi ba déjà est-ce que bako ko sangana te bazonga na su. Penyela kolinga lisusu te po penyela yoki bilenge ya libanda. Penyela kuteni na mutu aliaka nkoro. Mutu ameli akajimbiolongo aliye kitamata penyela zonga la maika mbai bo maika mbai ba bisoke kuna za ife seke yepa aliya kansete po de soke za ya solo nde mwana mwasi wana zokanga Mike seka azoke Mike okay Mike wana to yebite tanga na Mike ni nen biso to tangi kaka Mike to yebite po ba soda babenga na ba kilo Mike yo za de kametre Mike to za nani Mike mama na ndako ganga Mike foto yeba ye quel genre ya Mike soki Mike wana aza mutu te seka za la paix aza la peine deni pour de mama wana zo crier lokola mutu azo bima nanzo azo ningisa ye biloko nyoso ya azot mais mabe moko abi ezali na ninga normal te na ninga ye mama wana mutu alobi mona ye longi na ye na zolupa mama wana bazalaki na misala mabe c'est chez Isabelle moi ça libana omoni loko mabe oyo nazomona mabe eza nini nayebiso loko ya mabe Jacob atia mutu likolo ya libanga amoni echelle bamwange loko mata bazosala nini bazokita Samson atia mutu likolo ya mopende ya mwasi bakati suki batoboli miso bapaster bolingi facilité yango moni mitakala na bino peso samwa na facilité zala na yo Jacob
tia moto likolo ya libanga kemba sala lokola pasteur kasongo soki kasi oyo bobengaka ye moto abala 10 femmes soki amoni bakenda bakoti ye mpe ye bazotangama na badossier yango asali nini Michel bakenda bino mpe bokomisa Michel yango lokola likonzi na bino mafuta ya mbila boye kopakola boye ndenge nini mais ye pa basexe petambola kasi yaye dossier oyo ye pa za pardon oyo bandaka kosala boye tozotala Michel azosala boye asenga pardon montage ya nini yo moko osengi pardon balimbisa yo oyebaki te apres komi montage oyebi mokolo bakotyanga yo gouverneur na ville ya Kinshasa osali sexe tape na tindi oyo nakabeyaka mwango oke kosala bilango atoza star oui ozoloba boye jour ya yo kobima ne bakosafula yo tokobima na yo yo jour kobima toyebi te resi okota ndako batindelinga bafoto ya mindele basala lokola mundele azodragenga na lobi oyo nayebi bino luvunu mama na place na bima na yo ofilmenga vomenake nata na couloir na savon nasala péché nayebi si ovomenake na couloir nazosokola mai na simba ata savon mpona na boyi na ngai mai kalala mai bala na yo bana oyo bagumu cucu oyo bazomonte makambo tozalaka na banyonyo bafiotifiote bacomportement bakana secret toye lisuku oyo baujana bambeyembeye badiare mikolo toza na bagumu cucu bambape gumu cucu bana wana mabele eza lokola baflesh ya karwara etelema boyi balataka lisusu tie te na kongo basoko oteki balo ya soutien ya kaleso ekotekama te botuna bamama batindaka bilokosi na bango ya bilamba soki ezotekama lisusu ezotekama te tokomi kokende kodetaye yango tozwi yango toke na mashine bodimelele ngai awa kaleso na Kinshasa ekoma mpe baliminaka naye biso mboka ezokende mabe na kaleso bakomi kodimine bilamba todimine tokomi ntina basous-vêtement mwasi alataka lisusu vêtement oyo ekoki nzoto na ye te ekomaka basous-vêtement ya mike oyo ezosala ye boye lokola nzela ya rai na ya kinga madame anani eza esprit ya Jezabel oyo eza libéré nalandi lisusu kaka pétage alobi oyo na Cameroun ezalaka soki mwasi aza na offrande te aye komibonisa pendant une semaine ne alobi oyo ngai oyo offrande na ye komitika est-ce que ye yo aza mosala te mpe tokolobi bongo mwasi aye komibonisa offrande senge bayaka mpa na yo mpe offrande ya une semaine mokonzi ya mboke zwa ata bakatolike na bamisilima basalaka bapriere ya nation ata bakatolike basalaka ya bango na nkuku ya bapaster eza lisusu na nkuku te katolike azotika Rome ayoki okende na mbandaka akende koevangelize akende koteya me biso tozolinga kaka tokende France me mbandaka nano oteyi te na yangoma oteyi te oteyi nanu te bapaster fashion bapaster bavanda ya kotengama pengamana te mati likolo na bino pengamana te bongi bamisusu batie mekako baziki bilongi likolo koluka baspe omoni bino fimbu akekele na bato baziki bilongi na Denis Les mutazika bilongi abike ta bakendani na prison badindisaka na tono ya mai yango neziki mai yango ya mai ya moto ezalaki ya combien de degré mais ezikisa elongi ya moto toko dindisi mutu na nzoto mobima na mai ya moto fale tina bachose ezika ntango bachose eziki te yo oziki kaka na makutu seke mai babandaki kotoka na kopo bazosopelo awo na Tunis otika bashe bameka ko basharibu na bino bopakoli esikisa bino ondiko oni boyeko bogrimasaka biso na batelevizio ye mo mokolo likambo esalamela ye alobi badindisaka na kaka mai ya moto atombolelamba mpo namonaka bote na ye koto oyo eza propre totala bachose moto oyo bazikisa ye fa comme impuissant misisa fo ezika eloko nini lakisa nazwa yo nadindisa yo na mai ya moto soki bachose na yo kobota lisusu nga nano nalobi révélation te naza na barévélation me nafongolaka yango me nafongoli nano te
biso toza lokola ba Joseph aloti ndoto ayebisi papa alobi na loti ndoto sanza minzoto moi kugumambe na ngai papa limboli ndoto alobi sanza eza mama na yo moi ngai papa na yo baminzoto eza nani bandeko na yo abosana Joseph nde biso toza batipe ya Joseph toza ba-arc-en-ciel Joseph alati elamba ya tiniti ya prise écoulée ok arc-en-ciel ezalaka nini prise écoulée Joseph azalaka arc-en-ciel papa na ye kuta abosana mama nanu namona te mwana mwasi moko ateyaka na Congo bazwi mutakala ne bapublier ya mibali moko yoka mibali wana mwana mwasi akoki kofongola mbanga te liboso ya mibali ntango alobi mwasi akoki koteya te nani ayaka na sango ya lisekwa ya Yesu ayebisaka banani na chambre nini wote na chambre wote mwasi akoti boye alobiki Yesu aseko balingi banunga boye bakendaki bamondaki aseko te aseki te alobi to alobi te yo solo bamwasi ateya te ozwi ekodi mopesi monitrice ateyi to ateyi nde mpe moto apesa Yesu masi ya ofrande ya liboso na mokili eza mwasi malasi na ye apesaki nani nafongola vraiment mokolo ezali tokovandisa pena évêque eza mbala liboso mbe mbala suka te na chaîne na biso aozala wana kaka mpona kosepelisa babone na biso bandeko bosabona bao bopesa biso confiance mwa bambote na bandeko baolanda o évêque mbote ya liboso nazopesa mbote na ngai PDG Malum avoka arme fantale matembela nsima ndako monoko pete poche zoba oza na poche ya 80 km nyonso etonda na dollar poleka dollar elala te soki elali nga fulu na yo umela papa nabengako tapi synthétique mobim umela nabosani te Israël référence mobim Israël référence eza le sel terrasse oyo ekangi matonge mobim tous les terrasses eza na solo ya bitekwa solo ya bampesi na matonge okende boye solo ya masuba ezoyamba yo bonjour mais Israël référence aye na boîte populaire ezala te biloko ya cher tina mwinde ya cher oyoki zela mama kotindanga te PDG Malum avoka nabengaka yo nde Nabramovich injulukable umela papa Israël référence mobimba zamba lola pambola yo tonto trésor zamba lola pambola yo mobali ya mukuse me boanye belé baluka ya kufa mazaka zamba pambola yo tonto trésor na bosani te DJ na biso ya makasi DJ Pat yoza na fête ya Pâques ovin sakabat na Pâques zamba pambola yo na bosani te le grand gérant na biso Jojo Luemba oyoki Jojo Luemba mobali ya pembe mobali oyo asokolaka 19 fois par jour aleki basi na beauté le grand gérant ya malamu na bosani te PDG Rock Jibwe nzamba lola pambola yo PDG Rock Jibwe papa na wine Rock Jibwe groupe Jibwe King batekaka mapangu soko lingoso mapangu benga ngai na kopesa limero ya PDG Rock Jibwe sobi lupangu na bosani te ya wili mushani code monde ante code mondial oyebisaka kolobi pete avec neto vanino na salo yo bato bakolobi bele na yebisaki bango ya Didi Kinwani ya wili mushani nano la mukite ya wili mushani bando utipoto na moni yote tapi synthétique umela papa Nabramovich umela mobalo ya za propre wili mushani ya yo ya ngoyo na boss izela mama nakosala nini pona Kinwani nanga nasili kosala pe na lembie ya Didi Kinwani motambongo ya kale dinone papa ya banebele bafinga kayo mingi Kinwani basuka otikala kaka tilelo Didi Kinwani mutasunga este mutaliboso ya yambo Didi Kinwani asila kate liboka batuteli pilipili ndiko ya Masamba Kinwani motema ya Bernadette Masengu long jam yoka bato zoyoka bato
Voilà, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Merci à Madeko Nyon, Sobozi Okaja Kolanda Biso, beau commenter, beau partager, beau liker. Vraiment, bah émission la Biso. Et ça la Biso bien tant que vous allez pour na Biso pour na commenter, bah commenter on a mis depuis ça Biso courage et accueillir sous Liboso na bino. Sur les amba Liboso tomber la vidéo na Biso au s'abonner ou appuyer la cloche de notification. Chaque fois l'élément na Biso bando kota ou bando recevoir et on vraiment en temps réel. Merci à notre caméraman derrière la caméra. Bien merci Maemba, merci à Nanou Mojinga Liège, merci à Patrick Emolunda depuis Istanbul, depuis Turquie. Merci à tout le monde bande Kobolinganga, on appelle la ligne Rabino. Beaucoup de nika ko s'abonner à wana DKM Flash TV. Vous allez jamais d'ici. Merci beaucoup à David, le boss David et Kanyama. Merci beaucoup papa. Merci de la confiance. Aux autres, c'est vraiment Ezo Salama. Soyez bien basons tout le monde dans le même numéro. Bye.